Bonjour chez vous, vous êtes bien branché sur Rango TV et voilà, aujourd'hui je reviens encore na problème oyo masolo tobetaki ya Alain Foucault asalaki biso reportage ya makambo ya ba chinois oyo toyebi te ba chinois basombi mabele pe bazali koexploite yango kokamata banzete pe ba minerai ya Congo. Mais nalobaka na bino banda kala Congo yali pays moko stratégique. Pays stratégique epai wapi toyebi te tozali na baminerai ebele tozali na baminerai mosusu kutu ezalaka ti lelo inexploité. Mais soki totali na mabiloko oyo ezali exploité tokoki kotanga bongo bacoltan, tokoki kotanga badiamant, bacuivre, baor, tozali na bazinc, tozali na bamanganèse. Tobetela bino lisolo ya richesse minière ya Congo ndenge ezali spolié na baoccidentaux mpe na basociété chinoise oyo bazali bongo tosalaki ya vision na reportage ya Alain Foucault. Lelo toye kodeveloppe mwa moke parce que congolais tofongola miso pour que bakoka komema biso na mobunga te. Pour que bamema biso na mobunga te yali te biso fo to comprendre eloko nini makambo mosusu parce que tolobaka mingi media to pe internet ezali esika oyo ebongisaka mpe ebebisaka elakisaka mpe ebombaka. Ekoki kolakisa biso nini? Elakisa biso oyo tomoni ke bachinois bazali kosala exploitation moko tokobenga yango illicite ya baminerai na biso. Mais exploitation illicite wana ezali na intérêt ya nani? Nani azali kobénéficier nango parce que mabele na biso ezali dirigé par tozali na gouvernement, tozali na président de la république, tozali na gouvernement, mboka ezali kotambola comme il faut na ndenge bato soki tolobi totala d'une façon générale on dira que le pays tourne comme il faut. Dans ce sens que tozali na premier ministre, tozali na gouvernement, mobimba ministre bazali, département ya mine ezali, et puis le président de la république est là. Donc na yebite loko ni ezangi pour que toka ko contrôler la situation na bien, mais likambo ezali makasi ezali nini? Tango tozali koloba ke bachinois bazali koexploite mabele na biso, baye basombi mabele mpo baexploite, mais tolandaki biso nyonso reportage ya ndeko Alain Foucault. Lelo na Rango TV molobeli na bino Raphaël Ngoma na ye kosala mwa commentaire par rapport ya ndenge mpe baninga mosusu bazali koloba. Bandeko ba bolingo, on peut pas douter de makambo. Nalobaka na bino banda kala. Quand on parle de la RDC, bobetaka lisolo RDC na ndenga RDC. Yo monaka te congolais aza na nzala soso ekomi 10 000 francs ya zoloba mbokelengi. Bakangi bakuluna baza kobeta bakuluna babi mbokelengi. Basali couvre-feu balobi bato balata ba masque bakangi moto alati masque te bafutisi 3 000 babi mbokelengi. To bafutisi 5 000 bato balabi mbokelengi. Donc comprenez que contexte ya makambo nyonso elekaka na Congo bozwaka yango na ndenge ya bakongolais. Est-ce que tokoki koloba te ke bato mosusu mpe bakomi koloba yango ke Alain Foucault asalaki reportage moko ya bien, mais apparemment ezalaki na baconnotation moko partisane, c'est-à-dire masolo wana ezalaki commandité peut-être na ba-américain. Pourquoi tolobi ba-américain? Parce que ba-américain bazali na ba kolanda ba enjeu politique ya siko ezali nini? Congo ezali mboka moko stratégique. Na stratégie ya mboka Congo bango bazali koluka moyen ya kofaire partir ba chinois na mboka. Mais eloko mpe ezolakisa biso force monene ya Joseph Kabila. Vous allez m'accuser de vous parler de Joseph Kabila encore aujourd'hui, mais je vous dis la vérité. Ezako lakisa ezako monisa pezate Joseph Kabila azali nanu fort parce que moto aplaçaki ba chinois ezali Félix Tshisekedi te, ezali Joseph Kabila à l'époque il azalaki président de la République. China Rambo azako lakisa bango ke azali toujours fort. Ezako lakisa biso kutu. Eza yete. Nous, notre façon de comprendre toujours le monde que Joseph Kabila azali toujours très fort. Force à Joseph Kabila parce que bato o ba partenaire na ye bango ne bazako occuper Congo pe ba partenaire ango
Bon, comme il a terrain pour la comme un secteur minier, voilà, tout dans le territoire minier, dans les territoires miniers, voilà, moyen que tu vas côté kuna égalité. Pourquoi? Parce que Bazali protégé, na armée, Bazali protégé, na gouvernement. Mais c'est quel gouvernement? Or, gouvernement, est-ce que tu as le gouvernement, il y a et aussi le président de la République, Sika, enfin, le président Yazraki, élu depuis près de 300 ans. Alors, tout ce qui est avant l'élection, les Américains basés sur le moyen de faire partir les Chinois au Congo. Pour pas faire partir les Chinois au Congo, il faut pas qu'ils s'habillent au peuple. Tant la makambo les Chinois basés au sala, que basés au maltraité. Mais que maltraitants sont les bandits, les lotés. Même la carte qui chasse les Indiens, les Chinois, ils font que bavure à marque voilà. Bêta, Congolais, bêta. La carte qui chasse même tout le monde qui dernièrement, les Indiens ont frappé. Un patron indien qui frappe, un patron chinois qui frappe. Est-ce que bandit les lots? Et bandit les lotés. Pourquoi boire la xabiso en les lots? Donc, tout le baquet, on suppose, on soupçonne que reportage Joana Ezala qui commandité par les Américains. N'oubliez pas que Alain Foucault Azala qui reçu la présidente de la République. Le roi Bayamba qui est la présidente de la République. Il serait peut-être reçu la présidente de la République. Félix Antoine Tshisekedi. Donc, pour avoir ça reportage Joana, le président de la République a ébahi dans le secteur Rwanda, a ébahi très bien. Alors, guerre, il y a contrôlé l'espace américain contre les Chinois, parce que les Chinois sont partout. Tout le monde qui est dernièrement reportage, président américain. Ou bien moto ya Alibaba. Ou ya Chinois, aya qui tient en France, a qui peine en Belgique. Pour conquérir l'espace mondial d'un côté économie. Alors, les Américains peuvent bailler avec le nouveau président, va créer cellule armée, oyo eko kota na makambo pour occuper l'espace mondial. Batine libiso dernièrement, les Américains, awa na nini babi ki baiko entraîner batu na ba parc ya Virunga. Totika ko kaka boko to kaka ne balobi wana. Baye ko sala nini bazo sala nini. Avec quel objectif va ça les reportages wana? Oyo ba utiliser par exemple le prix Nobel de la paix, Mukwege. On pourra dire que le prix Nobel de la paix, Azala qui utilisé pour la notoriété, pour la crédibilité, ba koka, kosala moi, kopé sa yango valeur. Mais bon, il y a des bâtonniers sur le Congo, il y a toujours un intérêt. Balaxi sur le reportage, on a balaxi. Balaxi sur les Chinois, bazali ko zwa ba minerai, baza ko teka na marché noir, c'est que ba futa ka ba taxe te. Bazo tinda population asika d'ailleurs, ngabo déjà na sala qui fâché. Ya on a besoin na landeli sous makamba. Ce qui bolandi reportage sur ça qui bosso, na lobe na biloke, ba Chinois bazali ko spolier, bazali ko e wana yebani. Mais na but nini ba ko ça il a besoin reportage wana na temps oyo. D'ici 2 ans, il y aura les élections. Rapprochement zala ki makasi na ba makambe belé. Esprit à occupation étrangère, kaka koloba, ezali kaka koloba kati na mboka Congo. RDC eloko makasi kasi tozako bima bayuma. RDC eloko makasi nena otaye koloba na bino boso tozako bima kaka bayuma. Malgré bazali maltraité. En croire les reportages que nous regardons sur internet pour comprendre ce qui se passe au Congo. Et il faut regarder sous quel œil. Autant on a liste au Nino, occidentaux, bazali kota les lamboka Congo. Batala rabi sur la mise sur ndenge nini. Makambele kala Congo na bina mine salaka na ndenge Congo. Ici je parle sur le plan social, économique, politique. Ba chinois bazako pe ko luka moya ko conquérir le monde entier. Ce qui leur pousse à aller partout dans le monde entier, ba que les ko implanter ba produit là-bas. Produit chinois et comment. D'ailleurs que chinois sont allés dans mboka. Akobala mwasi na bino, akobota na mboka na bino, akolamba fufu, akolia mikate, akosala galette lokola bino bosalaka. Sinon sauter la galette na quoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Intégration elle est pour bino bolinga bango, mais entre temps, ba kotaki zamba, baza koliaka, baza kobuka, matiti baza ko kata nzete minerai. Mai na biso e baby parce que bazo l'acception que mai e baby que sinon mtabe bisi mai. Nyonso wana ali pona ko énerver peuple congolais. Bani ba énerver biso poto benga na bachinois. Ko benga na bachinois bazo kokate.
Bon, comme il a territoire à Bachino, malgré que na président de la République a makambo, on suppose. Voilà. Nazaranga contre Batoté, mais dans le Barabino, vérité, autrement, qui dans le reportage. Walika, les Bakendeki, Nakamituga Bakendeki. Et ça, secteur, on a les cas, Bakoté, on a Tokeneki, Babambokana, Toyebi. D'ailleurs, mon neveu était né de ce côté-là. Tout cela rentre dans le cadre de la stratégie. Il y a pour conquérir le monde. Surtout un pays à oncle de sang, les Américains. Ils viennent au Congo pourquoi? Et tout le monde dit dernièrement, armée, il y a des gens déjà. Parce que les cellules là-bas ont armé pour conquérir le monde entier. Le cas dans le secteur, il y a entraîné dans le parc à Virunga. Mais le cas, il y a pour la wana. So, ok, la Kisanga dit Kudo Komona, drapeau ya ba français à la Zamba, Basala Kani. Kokata nzete na biso comme en France. Bamidere na biso batimo la kamabele, bamemaka yango, bakendaka na yango, la grande gueule de Rango, lelo je vous parle. Lelo toko yebisa bino boye bate, makambo eleka wana. La traite de noir babete biso l'histoire na kati il y a reportage à Alain Foka. Bon, autant que combat Alain Foka te mais tout Camerounais on a sala biso reportage wana. Batanga biso makambo ya traite de noir, balakisi ba ko beta moto. Mais oui, tout le monde dit encore, mais tout le monde qui est chinois, azoloba. Donc ça veut tout simplement dire que les gens qui ont préparé pour l'acceptation. Donc, bazoluka moyen, bape sabiso kanda, ou bakuka kobenga na ba chinois parce que les Américains bango balingi bazonga. Nzita. L'ambassadeur américain bobi ke yé azalina but, azalina mosala na. Sikoyo ba américain balingi tala sikoyo stratégie. Pour la litre que Congo ça a point mot stratégique. Est-ce que vous avez que tu as menini tu as na minéraux moko na mboka Congo to bengi coltan. Tu as na minéraux moko to bengi nobium. Nobium boyebi coltan ba comme ça là comme portable dans le monde entier 80% il y a production mondiale ezali na mboka Congo. Alors, bango pour ça là ba tela na bango ba voiture ya électrique, bazana besoin ba minéraux za na mboka Congo. Pona basala ba fusée la bango pour la stabiliser ba fusée ezali la minéraux to bengi nobium et ça la carbosala makasi kati na ba fusée bazali na besoin ko ya ko so ba fusée ba nobium pour que ba yangwana bomoni bazali ko ya ndengona. Donc motomo yangana na ba bino moi je ne serai jamais partisan ya parti politique moko pambate ceux qui ont commis ces parti politique moko ba na olo bakamba kama malamu na bango. Ah, bino bovandi kuna bopesa bo attribuer ka bato kake ya za moto ya bo azande ko ya boye. Bo telimi sur sika bozali wana. Mais na bino que je ne suis pas d'un parti politique et je ne défends pas un parti politique, je ne défends même pas un président de la République. Biso tu ali peuple congolais oya solo de père et de mère derrière bo mesale bo bandi ko ba bino mo makambango. Je vous dis et je vous signale que bango pe basé na stratégie na bango po ba ya ba kamata ba nobium mais pour na yango ba osali stratégie nini bo finga ba chinois ba la sabino mabe ba chinois baza ko sala bon les journalistes congolais la nini wana ba France 24 ba Alain Foka les Camerounais ko na biso bato oyo ba ye bango po bazali na crédibilité c'est-à-dire ba chaîne minene donc bino ba congolais ba chaîne minene des salités. Vous allez investir dans une chaîne étrangère alors que Bisso Bato, vous avez fait comme ça pour ça, tous allez. Voilà. En tout cas, cette fois-ci, dans le but que tout cela est compte dans le cadre de la stratégie pour conquérir le monde. Les Américains, ils pour déstabiliser, les Chinois, mais les qui s'y mais les Sebino, et Zalika Kakola qui s'appelle Force ya Chinarambo. Chinarambo déjà l'accès qui bozo kokakokota même pas le territoire rwanda. N'oubliez pas que le développement et technologie est ça que ça que bateau bazala na besoin ya coltan bazala besoin de diamant bazala toujours bilo kwana yango déjà ko ça. Donc le décor est planté déjà au début de l'émission. Bakamati ba planter décor moko na émission là pour la ko la sabiso kaka ke masolo ali naba axe bo tokei naba axe mususu soto bito tala bien ba chinois bazo maltraiter bato na biso mais ebandi quand makambo ebandi mbula nini bande banda
toyebi ke bandi kala mais tozo kaka kosisa yango te alelo te osala ba reportage mpona nini mpo ba peuple congolais asilika bakala te tomoni arrivé ya bamilitaire wana boyebi yango démarche eza kobimisa bachinois na mpwasa kobimisa bachinois na mpwasa pour ke bato bakamata balongwa bakende ozomona nametele bino lisolo ya nobium boyebi nobium eza nini le nobium du Kivu eza minere moko plus cher que le coltan bandeko babolingo nobium eza minere moko plus cher que le coltan soko otali makambo etali nobium eza bainformation moko natangaki na enquête indépendante sur le pillage ya baressources minières ya mboka Congo. Donc selon cette enquête nobium ezali métal moko oyo eza rare, extrêmement cher, plus cher que le coltan même. Donc il brille, eza brillant mais eza gris. D'ailleurs prochainement je vais mettre une photo na nini pour moi quand même. Donc eza kozwa couleur un peu bleu, donc eza gris mais eza un peu couleur moko un peu bleu lorsque eza exposé na mopepe na libanda. So ntango ekomi exposé na libanda ekomaka lokola moi bleu. Donc